Ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nalingi na rappele bino parce que na zomo na bato mosusu on dirait babandi ko bela maboma. Na mboka oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Bezana commandant Mosusute. Raison pour laquelle Nazoke Bisa Bato Mosusu Obazo Kanisake Bazana Imperium sur l'armée. Ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nalingi na rappele bino parce que na zomo na bato mosusu on dirait babandi ko bela maboma. Na mboka oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Bezana commandant Mosusute. Raison pour laquelle Nazoke Bisa Bato Mosusu Obazo Kanisake Bazana Imperium sur l'armée. Au fan du Sokiwapi, au Komikoloba Oba généraux, Kotanga Kombo ya général était, Kotanga te Kombo ya colonel était, Tika Mokonzi ya Mboka, ministre de défense, Nangai, Totanga ba Kombo ya ba généraux. Yo Kotanga Kombo ya général à mon côté. Ceux qui osent la besoin ya bitumba, yaka, okokuta pe biso, tokobunda. Askari, est-ce que tu es prêt à bitumba? Est-ce que tu es prêt à kobunda na banguna na biso? Les généraux de votre colonel, est-ce que vous êtes prêts à bitumba? Quand terroriser Bissawate, ongai, yo nani. Les histoires évoluent. Yo zozonga kama kambo ya kana. Même attends zoto ango kaselembaka. Zoto yo zoto elembaka. Soke lembi ndima petika kende kofanda.
bosalaki na biso awa bosalaki nini? Mokonzi aza se moko et le chef de l'État alobi na ngai na rappele bino mokonzi aza se moko baza mibale te. Botala ndenge tobimi propre, botala ndenge tobimi lelo okomi kotambola balabala bakomi korespecte yo. Renouvellement ya devise na biso to dédié yango epai ya commandant suprême na République démocratique du Congo, parce que papa na biso c'est le président de la République. Loyauté na biso esengeli to orienté yango epai ya mokonzi ya mboka. Et c'est là où je dis na mboka oyo toza na deux présidents te, toza na deux commandants suprêmes te, toza na kaka commandant suprême moko, président de la République natangi pe kombo na ye président Félix Antoine Tshisekedi. Pe nalobi ye nde commandant suprême ya mampinga, mosusu aza te. Nde kuna nakebisi barevers bazokanisa ke bakopesa ordre na armée. Oh, nous sommes en contact avec les généraux. Général ya wapi? Yo kanisi ke ba général oyo bafandi awa baza distrait. Kasi mutu na mutu azosala vie na ye. Ndenge totelemi awa, en commençant par moi-même, j'ai une famille. Au-delà de l'armée, esengeli na protéger. Yo kanisi un général akoti kokota na aventure moko boye, akota kaka na aventure. Parce que yo lobby, yo oza nani? Soki oza na rébellion na yo, kota okokuta biso na balabala tokobunda pe okotikala te. Eza ndoto. Il n'est pas interdit de rêver, eza ndoto. Et là nazokebisa nazozongela lisusu kokebisa bandeko oyo toza na bango baza a contact na batu oyo wana. Awa nazokebisa basoda ezala na jet, ezala na commando, ezala na force aérienne, ezala na ba unité nyonso ya force terrestre, ezala na PEM, ezala biso moko bakonzi. Nazokebisa bino, nazokebisa bino, nazokebisa bino. Bozwa biso batu mabe, me nazokebisa bino. Ba telefono boza nango ya mike mike po ba kontrole bino te, nazokebisa bino. Awa tokomi na système, tala ngai na tala yo to talana. Okolonga bitumba kaka soki oza na nzambe. Biso mpe bitumba oyo tokosilisa yango na nzambe. Arme à la main, prière mpe nsima ezolanda biso tokosilisa yango. Raison pour laquelle bandeko na ngai bagénéral bacolonel kobatama te soki osalaka prière ou bien oza pasteur oza nani bima na yo lakisa na bato nyonso ke oza pasteur, ça donne la force.
awa la partie oyo la devise na biso nalingi na rappele bino eloko moko ntango tozoloba ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nalingi na rappele bino parce que nazomona bato mosusu on dirait babandi kobela maboma na mboka oyo RDC. Nous n'avons qu'un seul président de la République, nous n'avons qu'un seul chef de l'État et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Dans un commandant mosusu te. Raison pour laquelle nazokebisa bato mosusu oyo bazokanisa ke baza na impérium sur l'armée. Ofandi soki wapi okomi koloba oyo bagénéraux kotanga kombo ya général te, kotanga mpe kombo ya colonel te. Tika mokonzi ya mboka, ministre de défense na ngai totanga bakombo ya bagénéraux. Yo kotanga kombo ya général ata moko te. Soki oza na besoin ya bitumba yaka okokuta pe biso tokobunda. Askari, est-ce que toza prêt ya bitumba? Est-ce que toza prêt ya kobunda na banguna na biso? Ba généraux na ba colonel, est-ce que toza prêt ya bitumba? Koya koterroriser biso wate. Ongai, yo nani? Yo nani? Les histoires évoluent. Yo zozonga kama kambo ya kala. Même ata nzoto yango kasi elembaka. Nzoto oyo nzoto elembaka. Soki elembi ndima mpe tika kende kofanda. Bosalaki na biso awa bosalaki nini? Mokonzi aza se moko. Et le chef de l'État alobi na ngai na rappele bino mokonzi aza se moko baza mibale te. Botala ndenge tobimi propre, botala ndenge tobimi lelo okomi kotambola balabala bakomi korespecte yo. Renouvellement ya devise na biso to dédié yango epai ya commandant suprême na République démocratique du Congo, parce que papa na biso c'est le président de la République, maman na biso c'est la République démocratique du Congo. À part ba owana mibale toza na baboti mosusu te. Donc biso ba soda esengeli totelemela nde place owana. Et là, nazokebisa, nazozongela lisusu kokebisa bandeko oyo toza na bango baza a contact na batu owana. Awa nazokebisa basoda ezala na G, ezala na commando, ezala na force aérienne, ezala na ba unité nyonso ya force terrestre, ezala na PEM, ezala biso moko bakonzi. Nazokebisa bino